Voilà, bonjour, bonsoir Balandinho, soit des shows Denar TV, merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Toito sola nabino ensemble, kakande to sola kanabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazana di solo moko maman nabiso abenga na des shows Denar TV. Maman lobi des shows, beta di solo pesa conseil na communauté. Quel est le problème? Zala brancher toleki na détail. Mais avant toleka na détail nabiso, tozangite kopesa mbote na biso na sponsor officiel ya des shows Denar TV, ngo ya Ngola Godé, maman na Sisi na Deo Paris Défense, et ça la yo bien côté aux amis, mais pourquoi pas topesa pe bambote na biso na balandi nyonso des shows Denar TV, nzamba lola pate la biso, tokuta na rato solo la ekosala bien, tobeta li solo. Maman na biso abenga maman za na Londres, problème o eza na Londres. Maman lobi des shows nazaki na mobile nanga, tuyaki koboya na mobile. Baboya ni na mobile na 2017, 2018, bazongani lisusu. Bref, ba continuer ko vivre babota ki mwana na mobile na ye, baza na mwana na kati ya bolingo, babota ki na mobile. Mais problème eza na kati za boye. Mobile akomaki kobela. Ezali na muko mususu mobile ya yepsi mwasi na ye, nazo ka ba fièvre. Nazo ka ba fièvre. Et puis likolo ezo kangamanga. Eza na mbuma moko ebiminga na kati ya nzoto, c'est-à-dire na partie intime ya mobile. C'est-à-dire entre porokondo na sima. Na kati ya makolo wana mbuma moko ebiminga na se wana, ebimi mobile na ye, na se wana. Mbuma wana ezo pesa ye fièvre. Ezo bloqué na likolo moko. Mama abi mais lokwa mbuma wana ebimi yo boye. Na kolinga na mona na yebe loko ni yo zobela. Parce que ça mobile nango ki ko expliquer nga ate makambo nga na oyeba te comment et ko za la possible mbume bimayoka na kati ya makolo na partie intime entre les deux parties intimes, c'est-à-dire entre porokondo na sima na kati ya makolo wana mbuma moko ebimi mobile ne na se. Mama bi na epsi mobile nanga laksana tala mobile abi non otala ndenge nini eza côté ase kuna eza propreté otala nga. Moi, c'est bien, mais non, tout ça, moi, si na mobile, au bon belanga, pourquoi? Naza, moi, si na onandaku. Bref, mobile, a l'axi, moi, si na ye, et si kanini, azobela. Moi, si atali, moi, si amoni mbuma moko, na se a makolo mobile, na expliqué, on a ba partie intime, entre les deux parties intimes, na 4 wana, mbume bimi mobile. Maman lobi, kende na hôpital, ba soigner yo, parce que ndenge bimeli ona ndenge vimbi wana, ça fait pas propre. Pourquoi pas au monde un médecin? Mobile a dit non. Ça nécessite pas na mon médecin, surtout que tu as un problème avec coronavirus. Nga na hôpital, na okendete. Bref, Azalaki proche de son voyage. Azalaki déjà muta Azalaki ko préparer voyage pour kende na Belgique. Parce que Azam mutate kakaba œuvre d'art. A kota ka Belgique ndenge na lobaki, ale kaka France, akenda Kinshasa ko somba ba biloko na ye. Azalaki déjà près de son voyage. Bref, mobile yake na ye Belgique. Mais à partir à Belgique, bah on est que sur la na moi si na na téléphone. Ayebi si moi si na non chérie, na sombi ba mondongo, na touti ba mondongo na mi baki. Pour l'instant na yoki bien. Fièvre kiti et kati, douleur ne banda okanga likolo et ti ko kanga. Maman abi des chaud. Ayebi sa inga même que pona kende toilette ezo ça la passe. Même soka ke ça la toilette pour à s'essuyer na toilette. Azo kokate douleur ya nyama. Mais mobile kendo hôpital mobile ya boy, mobile ya voyager ki Belgique. À partir à Belgique, kunande alobi ke non, na sombi mondongo, na baki mondongo, tout consort, malade salinini, et se calmer. Maman lobi de chaud, tant aye ko uta Belgique a zongi, ko zonga na ye quelques jours après, ngape na bandi ko yoka, bien te na nzoto. Maman lobi na komo yoka net ba infection. Maman lobi de chaud, moni biso basi tozalaka soko zui infection, o ressentir yango yomoko. Parce que na koma koyoka mouillé na se na nga ya kimwasi en fait.
na komaki mouillé nazo couler maman zo sentir qu'il a komi ko couler il y avait écoulement en fait aza mouillé azo sentir que on dirait azui infection maman lobi des chaud tina bande ko yoka na se na nga na komi ko miyoka mai en fait nazo miyoka mai nazo couler na sentaki déjà que o eza infection mais maman lobi des chaud nazaki na baduti nga mona bi il faut eza atendenge na bimaki na kendaki na cité na kotaki na ba toilette publique na cité est-ce que cause à la kuna nde ska na zweli infection te po maman lobi des chaud tant on a bimaki na yokaki penda posa toilette na kokaki kokanga te tina zonga na ndako na utilizaki toilette publique na libanda maman akoma ina ba inquiétude maman lobi eyokai koza la toilette ba hésitation ya ndengo wana bref mobile autaki Belgique aye asengi mwasi na ye jardin d'Eden asengi mwasi atafuna mama ebisi okotafuna nga ndenge nini chérie ndenge nazawa nazomi yoka bien te nazo yoka ba douleur na partie intime na nga ya kimwasi naza na ba douleur et puis nazo yoka ba écoulement et frère ko yoka ba écoulement on c'est comme si nazui ba infection na ebité chérie mbamsu nde na kendo tambola libanda na salelaki ba toilette publique nazo sentir un peu mouillé na se nanga moyen na servir yo ezate moyen to le jardin d'Eden ezate zala na patience na mona nanu docteur na yeba nini etungisanga et par rapport toza mwasi na mobali ekoki mate mobali abi non nga penda na posa kaka bref ayebisi mwasi ne non tiana le kata na ndenge ya sima c'est-à-dire aswela na kumfundu mama bi mokoswanga na kumfundu ndenge nini depuis na bota babiloko wana nga na okoko supporter yango te koleka nga na sima c'est vraiment pas propre nazo sepela te mobali exiger maman lobi chou ezalaki te lokwa mobali exigeaki nga pe na ndenge ya kimwasi nazo yoka douleur nazo yoka ba écoulement na bande ko sentir infection mobali insister maman pesi mobali kumfundu mobali alobaki te nazo chaka likolo na pakola kaka yo ebika ndezalaka na pakola kaka il suffit ka sentiment ele kanango bref maman pesi mobali kumfundu ezalaki ya kopakola a brancher c'est-à-dire à côté maman mazunda bref basali bilo balingaki eleki esili maman lobi des choses juste 3 jours après na yekomona les mêmes mbuma ona monaki na se nzoto ya mobali mbuma wana infection wana ebimi pe mama na biso na katikati ya makolo na ye ndenge moko ebimi mama entre tondolo na côté ya sima solaka na bino boyebi ba terme to kasha pour ne pas déranger aux autres mama lobi des choses même mbuma esalaki mobali ya mobali ebimaki entre porokondo na sima ya mobali mbuma ebimi na katikati ya mama ebimi entre tondolo na sima mbuma wana pe ebimi mama na se na katikati ya makolo mama lobi des choses na comprenaki te mbuma nga na ucho mona ona nzoto ya mobali na ucho mona ona katikati ya makolo ya mobali même mbuma ebiminga mama azwaki kitalatala amiche na se atali ndenge ezalaka je donne l'explication pour mutu moko pas comprendre pour luko tuna mais amona ki ndenge nini ata tozo ko expliquer rapidement to sauter mutu moko luka to expliquer très bas pour comprendre yango tozo nga rappeler des fois très bas pour mutu moko pas comprendre maman lobi des choses na zui tel kitalatala natali na moni na ye kozwa téléphone nanga mobali azalaki libanda na zui téléphone na mi comment bobenga na mi zui photo na ndenge ya se tak atindeli mobali azali libanda kenda ekotambola ayebisi mais comment expliquer même mbuma ebimaki yo même mbuma ebiminga mobali alobi ebongo nga sikoyo okoyebisa nga ndenge wana sikoyo est-ce que nga mutu na pesi yo malade yango bref mobali abi non ekozala kaka ba infection ndenge ezalaka mama lobi des choses tant na moni mbuma wana esala inga bien te na laksi mobali nanga tala même malade ezwaki yo même malade biminga mama lobi des choses la même chose mbuma wana ndenge biminga po ave bimanga na banda ko yo kondie na komi na ba infection na nzoto mais na sima mikolo tango ke Belgique azongi to ye afoxe sous bolingwa ke na ndenge asima na sima mikolo 3 jours après mbuma wana ye ko bima mama également ndenge bimaki mobali alakisi mobali na ye photo wana réponse à malongi ezate mobali abiate si yalie nga na sisaki yanga na mondongo zelaka na sombelo mondongo na tutelo mondongo yo po baka mbuma wana ko sa nini ekosila moi c'est abi non
comment to ça la bloc ndenge wana faut na mona médecin ayebisanga pourquoi nani mbuma wana biminga na se makolo. Bref, maman lobi des choses na kanga ki en photo na téléphone. Nazana camarade nanga moko azaka na asala ka musala ya ba comment dirais-je, ya ko soigner ba aide infirmière. Comment aide soignante pardon. Aide soignante ayebi mo makambu ya santé. Na kinde ko mona e lokola za mwasi ya mundele kuna songi ekozala te. Po soki olobo kende ko yebisa camarade no congolaise biloko aboyi. O yebisa congolaise na 10h juste. Na 10h 1 minute. Londres mobimba bayoki. Maman abi des choses na garda qui secret. Naza na camarade o asala ka aide soignante. Nazo kende ko tuna ye loko aye abala mundele kuna songi ekozala te. Po aza pas plus milliers congolais. Bref, maman ke ko mona camarade na ye o ya infirmière aide soignante. Akuta ina camarade na ye, asoli na camarade po kenda kuna pa camarade basala pe ba cop ndenga bandaye ko luka boulot camarade a meme na compagnie na bango tout ça nde a profiter a tout na pe camarade mais ma copine naza na problème mo rezo tungisanga. Par contre maman obi des choses tant on a commis pas copine nanga fièvre matinga lokwa na tambola ki mwana ba comprimer na sac na sengi copine nanga mai na che ba comprimer na meli pona kitsa fièvre. Bref, maman tuni copine na ya big ma copine. Nana problème mon a joué baté. Eza na mbuma moko ebiminga na 4 ya makolo. Bref, maman a joué téléphone. Ala kisi na copine na ye. Tala problème na ngo copine a tala abi ah. Ndeni mbumo ekoki ko bimo boy. Est-ce que yebi eza nini? Maman habité na yebité. Copine na yebi si mbumo ndenge bimio eza infection moko grave. Eza maladie transmissible à la sexualité. Et utaka na nzela ya bosangani ya mwasi na mobali. Ndenge ni yoko koma na niveau ya maladie ya boy. Maladie o ndenge za wana esila rate. Etikala na vie ya mutu. Etingamaka mutu. Ematakati na cerveau. Bakoti na Google ba vérifier maladie wana. Batali neni maladie wana evariaka na nzoto ya mutu. Comment dirais-je? Ndenge maladie wana evandaka na nzoto ya mutu. Atangisi mama na Google, mama ye moko amoni. Ayebisi maladie o ma copine. Atuni camarade, est-ce que mobali noza ka mobulu abasi? Camarade abi ah, ndeni yokolo baka mobali mobulu abasi. Abi oui, mais parce que maladie oyo za nango, eza maladie utaka na nzela bosangani ya mwasi na mobali. C'est-à-dire soki euti pa ya mobali na yote, c'est que yo moko mwasi, c'est que yo moko ma copine. Webi banzelo kenda kinde siko ke lokote la maladie oyo. Bref, mwasi ayokaki ekoti na matoi. Mwasi azongi pa na ye. Mwasi tanga komi na ndako asoli na mobali. Mobali aobi non nga maladie wana na ebi kote utite. Mobali azaki déjà na préparation ya ba voyage. Wana mikolo e continue ko kende. Mobali azaki ko kende Kinshasa. Bref, mobali a ko voyager lisusu mobali ake Kinshasa. Mwasi atikali na Londres. Maman na biso abi des choses maladie wana eza maladie mabe. Maladie wana na boyaki ko yebisa copine nanga me maladie wana na ebi ke mobali nanga nde mutamemi maladie ona ndako. Po nga na bimarate yenda voyagera bikenda kenda ya ba Belgique ya ba Kinshasa to kabwana ki ba problème kana kati. Bref mobile tango ayeko ke na Kinshasa mama na biso ayeko benga mobile na ye a expliquer mobile na ye moni ba maladie o nengo tsenga na nzoto kote yo zakuna na kolinga soko zo tambola buzo bana o ya basi c'est protéger parce que toza déjà na maladie o yo tikiao okoya na mususu o to kotika nde bana mbala moko bana bako souffrir banda komi protéger. Maman lobi des choses avant même na yebisa yende ngwana na lota kindoto moko nazo kota na porte na moni mbwa moko azo bima ya munene ngape naza munene ngana mbwa wana to kangami na porte moko mwa mbwa bimezate mwa ngape na bimezate tant on ko suzuka na ko mona kezaki na ndoto na mekaki ko prier nde na bengi mobile na Kinshasa na saleli texto kuno okei soko zoko bima lataka kapo bianco poto za nango déjà na nzoto mais kuna okoyande na mususu oto okende mba moto tika bana e compréhension bandi aw baswani na mobali na mobali abia non koma yo okolo bandengo wana est-ce que ngande webika ndezala otindela nga ba message aboye na tongo mama bi de show mais aza mobali nanga na bolingo mwasi na mobali tongo to butu ezala raté nyonso no linga na komelo na okomelo mobali asiki koma boye bref baswani bazoyo kanate 3 jours moko eleka ki mama bengi ba ninga na o azotambwa na bango na Kinshasa
Bosolola na ye boye na boye naza na besoin ya ba code ya Facebook na ye. Par contre ndenge za na depuis tozonga na ye na 2017 téléphone na ye na fungola yango te. Ba code na ye ba Facebook mobile yana ba Facebook 3 misat 3 Facebook yango na bien ba Facebook yango bosala na on ebele boye ebele ba Facebook osa na ngoni bosolola kapena banani bosolola kana banani mama abi de show baninga na ye bazaine na Kinshasa ka ndeza kato osola bien te na oboya ko solise na epsi baninga ye azobenga mama na telefone mama oboya kozwa na epsi baninga apesa nga ba code ya ba Facebook na ye wana misato na kota ngo na ye ba makamuni za na kati soka lingi to koma na ye en bon terme. Bref mobile ye kondima apesi mwasi na ye code ya 3 Facebook. Mwasi aye kofongola Facebook na ye aye kokuta mobile ba camarade nyonso ya basi comment na kobenga bango ba makangu nyonso o ba commenta photo ya mobile ya bimana bango. Maman lobi de show plus de 70 filles commenta abimana bango. C'est-à-dire fille nyonso a commenta photo na ye. So yi mama cliquer wana landi messenger na ye ba message kaka ya bolingo ba photo ya bulumbu tindelanga mukongo tinde ya liboso tindelanga kota sima ba conversation ba photo ba vidéo ya bulumbu plus de 70 filles au mobile ya bimana bango. Maman lobi de show na vérifier même ba conversation na ye mususu depuis 2011 avant même to bandana e bolingo depuis 2011 tala basi mwasi nyonso a commenta photo na ye na Facebook aswaye mwasi nyonso a commenta photo na ye na Facebook aswaye. Par contre ndenga kiti Kinshasa zaki déjà na 3 azo gelé bango, c'est-à-dire mobile abandé ko sala voyage nyonso ezaki préparé pour Kinshasa akenda ko swa selon ba conversation au moins c'est atangi na Facebook. Conversation nyonso bata nyonso ya kenda a Kinshasa soka préparer ba siti ba komi prêt ya bolingo na bango ya okende ba jardin d'Eden voyage à Kinshasa kokoma na Kinshasa asui, c'est-à-dire mobali ba tour nyonso asala na Kinshasa atanda bana basi plus de 70 femmes mutu moko abimana bango. Elo ninga na olinga oloba yaya webi via lelo il faut faire attention banzela tozotambola bilinga linga ya sida peza bon soki ezaki sida nde to beta boy combien de personnes baki c'est beaucoup bon soki ezaki sida maman na biso na ndimita nga pesa lisolo donc feza nga ezaki mama kei nga pesa lisolo te nga zela kaka liwa. Bref maman lobi de show tant maman e komona ba conversation wana abengi mobile à partir à Kinshasa yo penana nga ça ne va pas yanga na yo abu pia yo continuer vie na yo parce que biloko na moni plus de 70 femmes. Donc côté où to loko teli malade wana oyebite oye kotikela mwasi malade moko je ne sais pas atanga de chou kamusinga. Il y a des genres ou des sortes de maladies. Maman lobi de show mbuma ne zo pesa fièvre babi mbuma ne vanda ke matara na cerveau infection wana et matara na cerveau na kaba stress ou colère bablo mo abongo mbuma na il faut vimba et ko vimba ezo bloquer maman likolo moko ezo pesa fièvre na ebité il y a des genres et le sorte de maladies. Maman lobi de show to boya nina mobile na ebisi kaka partir à Kinshasa kuna ngana yo kande to boya na 2018 to uti ko zongana baboya na 2017 bazonga na 2018 mobile ya kesu Kinshasa maman ke komona ba conversation depuis 2011 maman a fouillé et puis basi bazara na temps a eu temps ya ko fouiller téléphone ko fouiller ba compte ko kita depuis 2011 plus de 70 femmes ya bimana bango côté guta lokote la malade ya ebité. Maman abi des choses mais ngwana na zo c'est kende pas médecin so boya ko kende c'est comme si moko ayebi déjà degré ayebi déjà gravité ya maladie ya zanango yango azo boya kende hôpital et na degré ya maladie ande ngwana aye kotikela mwasi na ndako aye kotikela maman na biso kolo lisolo maladie, c'est-à-dire bango mibale bazana maladie moko grave bazana ba infection grave ya tokebaka même na poto yoki nde mambeza mobali ya une infection euti wapi to yebite mais moi si azana infection akouta ba Kinshasa zo tourner je crois ndenge maman lobi akendaka Belgique akotaka France na Belgique je suis sûr qu'azana batazo bima na bango également na France
c'est-à-dire basi ebele bazobeba. Tant tobeta masolo boye yaya keba na ba vie ya mobulu, keba na vie ya kobimana na ba mibali n'importe comment. C'est dangereux. Kota zo uta yo zoye bate. Kota kendara yo zoye bate. Oya zo lela boye mwasi na ye ya ndako e bongo ba makango. Donc mutu na mutaza na sort na ye na kati wana. Po soki mwasi ya ndako azui infection. Bongo libanda. Azo tika nde ya kotika. C'est-à-dire yaya tant tobeta masolo boye il faut faire attention. Eza ba alerte. Keba na bilinga linga. Keba na bilinga linga yaya mobali webi bisika bimelaka te. Keba na bilinga linga. Ba mibali ya lelo Belgique, lelo Londres, lobby Suisse, bozo kende ko sala nini? Ba o ba kenda business d'accord. Eza ba tunyo suto ba kenda business nde ba o sala boy. Mais tozo betelo nde alerte. Ba lobby te ba tunyo so ba o me yomon, déjà lobby ba to ba voyage ka non. Yo na ningaso na obeta li solo. Explication claire et nette. O me yomoni, déjà lobby ba to ba voyage ka mon siko. Non. Ce n'est pas tout le monde. Dans tous les cas, il y a l'exception. Mais faites attention. Tant que beta masolo yo fungola nde mayele. Fungola matoi mona musika. Mona musika koleka o de choix azoloba. Pour ça makanisino plus loin koleka o de choix lobby. Pour yo zala sauver. C'est ça. Maman lobby de choix et belé abasibwe plus de 70. Ba vidéo, ba photo, maman lembi kotala bulumbu baninga na ebasi. Bulumbu abasi na Facebook. Mama lembi kotala ya baninga na ye oya bino moko ba mama alembi ango mama bi bof to boya ni na ye na sima mikolo ba bengi mama depuis Kinshasa oh non mobali koto a piqué crise a koto hôpital kutu bazongisi ye mai koma yo koboya mobali azana Kinshasa wana famille mama na biso o tetika biloko wana bo vanda kaka o moni bosi boboti mama lobi de show ngandenge na vandi ya bolingo wana na lingi ango lisusu te na boyi kaka ndenge azana Kinshasa to boya nelika akuna. Tango azozonga aluka nzela kote ni ya okeni. Famille mama na biso bazo forcer. Batu babengi babi te tika omoni limbisa tout ça. Maman bi de show to boya na ine na 2017. Tozonga ni 2018. Ye ake sou Kinshasa nga na tikali déjà na infection mais famille ba yebite. Bon siko soke za ki sida mais tolobi ya ndenge ni. Yango e mobo ya ndako la rate mo yebisika ma etangaka ezati. Ezana basi msusu ba okima mibali. Ya eza makamsu moya yebiso ezate. Moya yebiso ezate. Également pesa na mibali misu bazo kima basi moya yebiso ezate. A garder secret wana a préféré ka abaka bwana. Maman lobi de choses lisolo bo soki obete la camarade. Obete la camarade na 10h juste. 11h comment dirais-je 10h juste. 10h 1 minute Londres mumbeyebi. Tine zala kite. Et on a préféré beta kaka lisolo okebisa bande kona biso mususu ba congolaise. Bokeba na bilinga linga yaya même na poto awa makambo eza mabe maladie eza kaka sida te ba infection mususu eza wana inguérissable oyo kokangama na yo ozoye batendeni okosisa yango ba hépatite C soki ba hépatite B ba biloko ebele bino boyebi. Donc il faut faire attention. Voilà pourquoi maman lobi des choses beta lisolo wana mobali na minute oyo aza na Kinshasa atekaka ba œuvre d'art. Mais maman lobi des choses, ngana lingi suste mes familles bazo forcer. Mais na ebisi mobali yanga na yo abu pia. Maman lingi susu bolingo te maman aboyi. Voilà pourquoi to beti li solo wana conseil ni yo ko pesa maman na biso. Yaya pesa conseil na commentaire. Ko benga ngana téléphone te pona sujet oyo. Téléphone to tiki on pona bato ba pesa masolo. Ko benga na téléphone te ko tikela nga pe audio te pona émission oyo. Comment na commentaire conseil ni no ko pesa maman. Mais maman lobi jusque là bolingo abu pia azana ngo sou posa te po danger si ekoti. O ya moni na misu insupportable. Na minute onde tobeta lisolo maman azana infection ne mataka na cerveau. Je connais pas trop. Et mataka na cerveau mbuma. Soko comme na ba stress ou encore colère mbuma ezo vimba na se na katkati ya nzoto ya mutu mbuma ezo vimba ezo kanga likolo ezo pesa fièvre. Mwende ba danger zo kota na ba couple. Yaya yo mutabilinga linga. Na linga olandi pe bien, ozo appelle leçon na 4. Yo po linga akomona mobilité, landa kaka oyo ka conseil na 4. Yaya to beta ka masolo po biso to longwa na danger. Yaya linga ka mobali olingi oyeba obima wapi? Azalaka na nani?
linga koyeba mobali oyo lingi est-ce que vivra ndenge nini vie na eza ndenge nini basi musuba linka mibali ya loyenge mobali abimaka kuna abimaka koto kande tolobali na ba émission musuba si balinga ka bescro aza kuna azana Marie Jeanne azana Bijou azana José azana Giseline azana Nicole ye wana bino tubo sanganeli mobali moko yango boyo kaka et ko utana moko ezwa bino tout. C'est ça le problème. Voilà pourquoi tu as ba émission boy poto lungola mutumo na ba erreur. Maman na biso abi des shows, beta li solo expliquer na communauté pe sa conseil. Ya to beti li solo, to bois ki conseil pe na kati. O yazana mato ya koyoka sa nini. Oyo ki voilà o twenga tolo bango na conseil ni yo kopesa maman. Comment na commentaire ko benga ngati, ko tika pe audio te, komela biso na commentaire. Pesa conseil na maman na biso, elo ni yo koloba pe na kati. Conseil ni yo kopesa na bande comme sus. Merci beaucoup. Benga des shows Denar TV na ba sija bien. Oui, comme lui comme la ba misus te biso to beta ma solo tout. O nyo sweza solo ya bien. Benga numéro na nga ngwana. Gravé on a WhatsApp. Appel même numéro. WhatsApp même numéro ozwanga. Gravé benga pesa biso ba sija bientôt lo belango et ko sala bien. Le plus important ya partagez votre émission. Partagez ma solo anoko abana. Ya. Pour beta ba ma solo boy, et senga la tête, sagesse et l'intelligence. Yango moni soki muto okoka osala ba émission te, omoni ochaka ba zizani, mais biso to sala l'effort to cha zizani te. To linga to la bino ba conseil, to la bino ba événement, ba histoire. Ou ko porter un plus na vie na yo, c'est ça. Donc voilà, to partagera makambo eza très important, ou eza chaîne na bino ya communauté congolaise, o noko abana, abete la kabino masolo. Pour alongola biso nyonso na mabunga o toyeba kite toyeba. Voilà notre ambition sur des shows Denar TV, des shows Denar TV, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Rien que la vérité aya olingna kosopo nanini. Merci beaucoup, partagez votre émission, aimez, commentez ko ça la bien. Ezala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission zakuya. Sa réponse. Ciao.